Thank you.
Thank you.
Jésus. Jésus. Gloire à 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 Jésus. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus, Jésus. 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 Jésus, Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. 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 Gloire à Jésus. 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 Jésus.
Alléluia. Alléluia. Na linyega nyonso tolingi tobetela nkolo maboko mpona oyo asalisi
alakisi biso lelo azali mama na biso, moko na biso, mokili na biso, obetela kolo maboko po ete mokano ya Nzambe ebongisami. Aleluya. Tolingi totanga makomi ya Nzambe. Kolo bileko na bileko, yo moto ozalaka isika na biso ya kobombana. Liboso ete osala mokili mpe obimisa bangomba, ozalaki Nzambe mpe okozala kaka Nzambe seko. Yo ozokisaka bato mabele, olobaki bino bato bozonga epai booti. Na miso na yo mbula koto moko ezali mukuse, lokola mokolo moko oyo esi eleki, to ngonga moko pamba ya butu osilisaka bomoi ya bato. Ndenge pongi esilaka na ntongo lokola mititi oyo esalaka se mokolo moko. Lakisa biso ete mikolo na biso ezali muke, po tozwa mayele. Zonga Yawe yokela basali na yo mawa. Okosilika na biso titango nini, kobanda na ntongo tondisaka biso na bolamu na yo. Bongo mikolo nyonso tokosepela, tokoganga na esengo. Pesa biso mbula ebele ya esengo, ekokana na bambula oyo omonisaki biso pasi. Amen. Tokoyembela Nkolo Cantique d'ensemble numéro 219 na buku ya Nzembo. Korale akosunga biso mpona kotinda Nzembo oyo 219 na lingano.
liboso epai ya révérend Gédéon Diamba. D'abord, c'est la élément. Tobondeli. Au quotidien, sous ton pression, merci pour battre volant, mon peu monnaie à la soukate. Yahweh, yo permettre que dans circonstances où tomber dans la présence na yo. Les biso ko bana mayanga na biso ya culte d'action de grâce. Et bande souka nous ala alpha et omega. To ebete yonde oyebaka ko bonisa mite ba oisi ezoki. Kati na présence na yo totika na kalolenge mokote o transformaka mikana biso. Paiwa oisi tomitangisamaki kasi yo bene bakapote oya koconsoler. Tobengi présence na yo na ebandeli ya kulto kino suka zala alpha pe omega. Assiste biso kati nesika na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Tokoki kofanda. Tokoyoka mot d'accueil. Yesu alobaki ete ngai nazali lisekwa mpe bomoi. Bao nyonso bakondimela ngai ata bakufi bakozala na bomoi. Mpe oyo akondimela ngai akokufa te. Nzambe azali likonzi na biso ntango ya momekano nyonso. Ndenge tata azalaka na bana mawa lolenge moko, Kristo azali na mawa epai ya mama na biso, mama Veronique Enongo Okitorambe. Pe epai na biso lokumu na Nzambe tata na nkolo na biso Yesu Kristo. Azali tata alingaka biso pe alongolaka biso mawa nyonso. Tango nyonso toyokaka mawa alongolaka biso mawa pe tokoka kosala lokola ye. Tokoka kosala lokola ye. Tolongola mawa ya bato nyonso oyo bazali na pasi. Kati na kokufa Kristo abembisaki liwa na biso. Kati na lisekwa na Kristo akozongisa kati na nkembo awa pe sikoyo. Baninga na ngai tozali bana na Nzambe oyo tokozala lobi nanu efungama te, kasi toyebi ete Kristo akomonana. Tokozala lokola ye, lokola azali pa oyo bazali na elikya bazali komipetola bongo moko lokola Kristo na biso. Amen. Yango sasa hivi tolingi toleka na etape mosusu ya mot de consolation wuta epai ya révérend Gédéon Diamba. Merci. Alléluia. Pour le petit moment de consolation, bandeko tosangani lelo na esika oyo mpona kokomisa Nzambe mpe kotatola kondima na biso. Ntango tozali kokomisa mpe kokanisa bomoi ya mama Veronique Okitorambe. Merci beaucoup. Toyebanso na kolela na ntina na ye ya kobungisa ye. Tosengi ete Nzambe apesa biso ngolu ete kati ya mpasi oyo tozwa lisungi na ye kati na mawa. Tozwa elikya kati na liwa tozwa lisekwa.
Yesu alobaki nakufaki ota ngai oyo nazali na bomoi ya seko mpe na nsima nasimbi fongola ya lifelo mpe ya liwa po ete nazali na bomoi boyeba ete bino mpe ata bokufi lelo bokozala na bomoi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Sikoyo totiki esika yepa ya chorale bayembela biso lo. Jésus. 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 Amen.
Kolo maboko makasi mpona banzembo oyo orano yembe biso eza bazwa lokumu ye nde apesaki biso mama ye azwi ye lokumu ezonga kaka epai na ye. Sasa hivi tolingi toyoka bibliographie ya mama na moto oyo abongamaki mpona kopesa bibliographie na ye.
tukoki koleka awa liboso. Biographie ya mama na moto ya bongamaki. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là. Micro, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être venu nous consoler. Nous voulons lire la biographie de Maman Enongo Okitoambe. Bien-aimés, famille, frères et sœurs, c'est avec une profonde émotion que nous rendons aujourd'hui un hommage à Maman Enongo Dongo Véronique, effectivement appelée Enongo Okitoambe. Que le Seigneur rappelle à lui le lundi 8 juin 2026 à 14h, après une courte maladie. Maman Enongo Okitoambe, née en 1938 au village Okokodive dans le territoire de secteur de Ndjovu, dans la province du Sankourou. Elle était la fille de papa Jomo Mundo et de maman Mboka Dimoke. Très tôt éprouvée par la vie, elle a perdu sa mère alors qu'elle n'était encore qu'un nourrisson. Elle fut élevée avec amour par sa grand-sœur Atonga Djomondo. En 1954, elle s'unit à Papa Louis Okitoambe, de mémoire bénie. De cette union sont nés à 11 enfants, dont 3 l'ont précédé dans la gloire aujourd'hui. Elle laisse une grande prospérité de 70 petits-enfants, 40 arrière-petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Maman Véronique a consacré sa vie au service des autres
femme accoucheuse. Elle a exercé une dévouement aux côtés de son époux, infirmier. Ensemble, ils ont servi plusieurs œuvres médicales et missionnaires, notamment à Menga Lumela, Lusambo, Kananga, Lodja, Diengenga et Rambonyama, où ils ont terminé leur carrière, mais au-delà de son travail, elle fut avant tout une servante de Dieu, fidèle membre de l'église méthodiste, active dans l'agence de Maman Méthodiste. Elle a vécu selon les valeurs de foi, de prière, de service avec son époux. Elle a élevé ses enfants dans la crainte de Dieu. Leur transmettront le principe chrétien qui continue aujourd'hui de porter des fruits plutôt. Maman Véronique Enongo était une femme aimante, accueillante, profondément généreuse. Elle ne faisait pas différence à chacun. Trouver auprès d'elle réconfort et soutien, sa maison de son cœur était toujours ouverte. Après le départ de son époux à 1998, elle rejoint ses enfants à Kinshasa, où elle trouva une grande joie entourée de ses petits enfants, de son amour. Aujourd'hui, nous pleurons son départ, mais nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'elle a amenée, une vie remplie de foi, d'amour et de service. J'ai compati le bon côté, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. De Timothée 4, 7. Ces paroles reflètent parfaitement le parcours de Maman Véronique. Que son exemple continue de nous inspirer, que son amour reste vivant dans nos cœurs et que son âme repose en paix auprès du Seigneur. Repose en paix, Maman Véronique. Tu n'es pas partie, mais tu vis à nous, nos cœurs. Merci. Merci. Toyoki biographie à maman P. était ni un témoignage Maman Mogoto, Maman Malamu, Maman Akeyonte, motema na ye ezalaki kofungama epai ya moto nyonso. Amen. Esengeli tolanda lokolo ya mama na biso. Na nsima tolingi kokontinue na batémoignage. Soki libota mosusu azali na témoignage, ami et connaissance ou bien église, totiki esika mpona continuité ya témoignage. Merci.
Nazo sekola omone te mikolo soki epusana koyebisa ete ariete epesanga mbongo yango pesa dini yango nde eza témoignage ya monene oyo ngai lokola ye asalaka mosala tene nayokaka ndenge alobaki ete esengeli kopesa eteni moko na zomi na eglise yango nde ezopesanga esengo na motema nazoyeba ndenge ya koloba te lokola ye pokwa nyonso mwana soki tovandi ayebisaka ngai ete mwana luka kaka nzela ya Nzambe po biso mpe nyonso tokola kaka na liloba ya Nzambe na yango napesi Nzambe merci mpe eglise ya mobimba mpe merci atako biso nyonso tu toye te na ndako biso tobandaki merci na ndenge boyambaki mama na biso na ndako na Nzambe kati na esika merci. Soki moto mosusu azali Alléluia. Nga komona nga Vero Jamba aza mwana directeur Jamba me na ndako ya pali oyo kitorambiga babengaka nga achengeno po papa basalaki na ye na kana nga ntango nabotamaki mama ve apesaki nga kombo ya achengeno azalaki mwana moke nayaki kozonga na loja na dengenga azalaki na 3e des humanités eloko na retenir epa ya mama azalaki mama ya bolingo mponga nakendeki na grand frère nanga azalaki asenga alobi okovanda mpona te place bana mibali bazali okovanda awo ya kobanda kolala awo tobandaki kolala na ye mbeto moko na mambuju natikala komona différence te ki asaliki oyo aza mwana na ngai te oyo aza mwana na ngai na ndako ya mama nazalaki mwana me na ndengenga bato nyonso babengaki nga bayebaki nga na kombo ya chengeno bayebaki nga na kombo ya ve na oyo mama asalaki yango napesi eza na merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tokanisi ba témoignage esili ezali merci. Alléluia. Je vais préférer dans le baba na monoko nanga oto zabo sura na mama na kitetia lokomola kimi Jean-Paul Donda komona yango wana dimi mbaka chuke ona ki mama Véronique la kose ngande motonda balaki mwana ya mama Véronique oyo ya suka mama mbuchu kitoa lobi nyayo limanya yimala dimbo saima minute kambe olimsanga pote na linazo mwa minute moke parce que utolambo vone pote moto akufi konjalo kilo a mime ke mama kaki azalaki bo kilo na ngati kasi mama na ngai parce que dadini chukana lonande la kose pote yanga ya ko bala na mwana ne ya suka nde akamisha onande ko kado ya pesa kinga mwana ne lokola kado parce que l'été n'a pas chuka malo nande akama boke chuka mame pourtant na balana kina mwana na ye zama kama l'été n'a pas chuka malo nande takimila kukawa chuka na moma o ngai na bana ki mwana na ye nazalaki na makoki te ya kobala mama na kalasi wana na
kelasi. Ahe ngoka kila. Eloko moko te nazalaki nango. Ko mama kene kasi mama oyo komena kene kakimi etena kako. Atalaki te oyo nazalaki na yango na ntango wana. Potozala kalingoda kukando kuto ikanga mbala mocha mochila na tutu umbisha ona auto ya kawakamenya tela tena. Soki ezalaka o makambo soki ya mosolo. Donc alingaki animate. Ata pe bino pe bozawa bongai pe bondima te kino azwa mwana. Au point ka akabita zinaka bikona ngawade. Yalobi ete soki ozolinga mwasi na yo yanga dango chukani. Luka biloko pe balaye. Tota chwa tuchuka wadeni. Tozokende pona na bala mwasi nanga. Nakasomba katango koke. Na banaye kosomba biloko muke. Lakayete kuma yidi mochi longelo da mochi neni atala. Na ebisaki bakolo o bazalaki na mboka ete boya kotika ngai nakende kotanda pe biloko. Amochi wakitao. Ezala misusu bandimaki. Ukoto utachwa atala. Kasi kao tozokende pona totanda biloko. Amochi wakitao kiwamo ya aretire. Ba oyo bandimaki bazongi sima. Parce que weko menda otolakota la tachu atratile la tala. Bazotala moto tozokende kotika ya bala azana nini? Tayo tosa soni. Tozwa soni. Mais mama ve ndongo komela kamwaso. Kasi mama monaki makambo wana te. Ate alobi chuka wale na bayembolanga. Bala mwasi no soki olingi ye. Akamwata maso cheta te mala pa français akche famille kali chembia. Akabisha onane kado. Makambo na zolo batu nyonso baza nesiko bayebi mama apesaki nga mwana ne lokola kado. Dola makanda ya yako Jalendo la Kinshasa. Petanga bale koya na Kinshasa wa. Ndeko nanganja. Ya lingaki te koya. Me wake nyida ati paka ndeja ndo da ndejo taro la imaya shia ya loselo. Bamona te sengeli aya awa kweta pusa mwa mikolo na ya bongo inase. Ate atike mbuchulo umeni. Abina tika mbuchuna mobali na ye te. Metaka yote shati mama dawe esene chapa kawecho. To yesa kete mama poete yo ozala mwa mikolo ebele na samo kili sengeli okende nano. Mama akaye nishira makama ya kanjowela. La la Kinshasa. Mama tango ya kimikolo noso to nazoya puna natali na Kinshasa. Akabiteka ati paka weka loya micha wembo nyama. Abane ko isangete esengelo zo isanga na wembo nyama. Kile katubu la wembo nyama kile kukunde. Na tine te na kufa kuna poete yo kunda na kuna. Dibila mamu utaka saki fola mukisha kisale kile ohe. Biso na mwasi na ngatu balenga kokosa kosa epoeta bosa na makambo wana. Mais les communes, c'est que nous avons dit. Les communes, nous avons dit kanga hakaludi. La makamata chokacha kala sate kanga hakaludi chawe monyama paka we chokunde. Kasi suka na wala alubake de atana zongi na we monyama te me yo suka singelo kundala. Kama bijase dimila net la wadeni. Ya dinga kete ngai na vanda na mwasi na nga elongo na ye. Pour la koke kanjila mahana biteli kamos. Tama lobela kika bongo na yoka kipasi. De mama la yokukunde. Na yebisa ete mama na kokunda yo. Mama la kauteti kanga we hachi ya tuja selulu tula bilawe mbonya. Ata yo tembo fana ndako na ya wewe. Langa kosongele utulala. Na kosofe lo mabili awa na Kinshasa. Ngelo la mele mama kanga ananda kila biko la mwaeto akiita obijasela. Ese molangeza ete ata bana ne bazalaki na bamwaye nyonso me ya dimaika kavanda na ngai. Kana nda koche wa muyeta one udwa mama akalo le pakale na kanda tachi. Bongo bana ne nyonso banimaki ete mama zonga kaka esika oyo ya bandaki koloba. Ngelo ikumelo wele la miele. Ese mwa suka na ngai eza mama ambo vome ambo tachi kila leson. Akufi mama akufi kasatiki ngai na leson moko. Utakona ayumwisha na amila mawe kuke tinakavochuka. Banano nga na kopesa bana na ngai tango bakokoma na mbulo bana. La yuboka likambulako. Na kobosa na kateli kamwana. Haliwe utakona yusha kana ekana kanga wengoni kana utulile ndukule. Na ebite yoko bana kopesa nani bana na yo eske na batu bazana mbongo to batu bazana mbongo. La yushaka kwa mama venu wakanda tanda kanishi. Ngana ko bana kosala makambo yo mama venu wa anakisa kingai. Lo satifo. Merci. Alléluia. Amen.
Yo kosala kabenge nini? Eza motuna mpona biso nyonso. Amen. Yango avant tokota na liloba ya Nzambe. Témoignage ya suka. Merci. Mbote Nzambe, mbote na biso. Mbote lisusu. En tout cas, bokoli bisanga moke, mongongo ezali mwana se mpona mpepe yango ya elanga. Mais ndenge na telemi awa soki na lobite ezali lokola lisumu. Bozolonga ngai malamu. Po muto ya kufi oyo nakoloba ke alekaki mama na nga na Valère. Bolani ngai. Tango tozalaki na diengenga liboso ngai monobeli oyo nazali kombo na ngai Daniel Kebe Okunji. Nazali mwana liboso ya papa Kebe, boye bien moi moke. Alors kobanda na diengenga esika tokutanaki tozalaki ndako na biso boye ndako ya papa Lio Kitoka Meboye. Alors moya oye bake bao ba mama na bango azalaka nana azalaka mama ya libota o toki ya nani o ezali tukulia kuna tusle kuna tusale makambo nyonso ndenge moko. Tango toye ko ene na Mbonyama tusisi ba classe ya secondaire tokende na université na Mbonyama toka kokuta na lisusu papa batindie na Mbonyama azosala na hôpital na mama na biso. Alors kuna ezalaki neti village ya libota nyonso batu ya Lubefu batu ya Bukombe mama na biso azalaki kosangisa bana nyonso yina papa na biso. Et puis lokumu ezonga na Nzambe na musalo basalelaki biso bana ya mboka na bango ya Njovu ya Lubefu ya Mukunji okoko adive ya Longo adive bana wana nyonso soki baye kotanga na médical ou bien institut de Mbonyama ou bien ISP de Mbonyama ou bien institut théologique mutute akoloba ndenge na telema akalia ke na ndako ya mamoro te. Alors botala musala o mama o salaki ti na ndenge asungi pe biso bana na yo bakolaki basalaki misala wana papa apesi biso mayele ya kozala bato ebele batonga basoma bapango kaka na mayele ya mamo na bakumbali na ye lelo atiki biso tokumu ezonge pa Nzambe yango moyena na lobezate atata muzako si sa classe toza na internat bosilisi classe papa na mama bakosalela bino fete na ndako baboti bazana Mbonyama te bazana ba mission musu bazako sala misala botala loleka bato ya mpengo ngelo kanisa ye na misala na sala Nzambe ba mutika ye. Merci. Alléluia. Amen. Aina tatola pona ndokitanga. Ne mama nangepa mama vi aza mwana liboso. Ngada pesa tunando ya mama vi. Biso nyonso na bandeko na ngai aisina na tatola pona bango. Mama vi azaki koko moko aza merveille pona biso. Ata to sali mabende ngeni. So boke ofunda biso pa koko tona tsoka na raison. Wana bakakotika bakokola ngamoko bakolela nga kile kosela ngani. So na ke otala ayisinga bi andoi yaka no na ibisoli tamu ga bi nika kutunga mkwani ati mando yaka kata na no manzaka yo bukaka distraction na joka ti manzaka ibisinga bi ndoi soki na zate yo otala bana na nga ense mando bana da ba ko mikolo ko wa beta na pamba dite ba yo kila so bika nga mama ve ba yo kila abina omeka nano mwa ba beta na pamba dite ndena yalisinga bi ndoi foza mtema munene yo sikaka kwamba pamba foza mtema munene yalisinga bi mando yo goti 11 bota ka mibale kona kwa nobeta na ngabango alisoko gokite ya gotikela ngabango yalisinga mando savana yoki koko anga za soki avanzi okona mando ye na savon tele na za tinga mando savana so ika ata lala ki koko ne nyonso za na posta ni fala muka ata bomba ki biloko ndenge ni bopasana niye alia koko ne nyonso mando kile na kimia
tolingi yo mingi mpe tokolingaka o kaka opesa biso koka mobali mbote bato nyonso mbote. Merci beaucoup. Amen, amen. Kapani wa lukumu. Soki totaki ba témoignage toko ekotana. Tolingi tokota na programme na biso. Bana Nzambe, haleluya. Amen. Na lingina témoigner pia mama na ngai. Bande kondenga bomodi ngai awa na komi boyo. Ezale mama oyo. Mama ve. Azali ba mama bakota maki bato misato. Mama na ngai nde mwana ya liboso ko kati batangaki komo na yawa. Ke tango mama na ya kufi, mama na ngai nde ayaki kokolisa mama ve. Papa bio to hambe ayaki kobala mama na ndako ya papa na ngai. C'est-à-dire bana nyonso babotami awa oyo ya boti ngana zaya yana pamoja. Parce que tango bayaki kobala komona mama ayaki kobota oyo alakaki ngai nde ayaki papa nde ayaki komona mama ve nde ayaki kobota ye. Yango nde nakobike bana nyonso mama aboti baza baleki na ngai nga mpe nakoli na bango esika moko. Papa lui tohambe aponaki mwana te. Toza nazali na moko azali awa papa Paul moko. Tozali kovanda esika moko tozola na mbeto moko. Papa wana asalaki bandeko na biso ebele na bana ya mboka na bango ebele tokolaki na ndako na ye plus de 10 personnes na Lusambo. Tango tolongwe kuna tokeye na monyama mutu na moto toyaki kopangana tango tosisaki seo na Lusambo. Ngai awa tango na ye komona ete papa akufi, mama pe abandi kobelabela bamalaki, nde nayaki koloba ete ngai mpe mwana na ye nazali awa na Kinshasa nde natindaki tikete mama aya awa. Mama aya awa parce que peut-être azokanisa mingi makambo ya papa yango nde azobelabela nde ayaki te sikoyo. Avandaki lokola bamama nyonso alingi mwana na ye ya mwasi. Tovandaki kaka epa na ngai na Kisuka. Te tango toye komona ke ye alingi atavanda epa mwana na ye ya suka mama Chako nde na ye koloba ke bo eza malamu okende kovanda kuna. Mama asali awa aye kovivre tango mulai c'est parce que tolongwaki ye na mboka. Soki tolongolaki ye na mboka te peut-être nde tusi tolinga ye kala parce que azali mingi na susi ya mobali na ye. Papa oyo ozomona oyo azaleki na papa Victoire. Ngai na ye tozalaki olalaka na mbeto moko makambo nyonso. Soki nayebisi ye makambo awa meme François oyo mwana na ye ya liboso ya mibale oyo nsima ya Louise azalaki leki na biso ya moke ndenge tokoli boye. Nzambe merci. Ndenge mama mpe akoli aye kokufa na kati na maboko na biso yango nde bozomona tozona baleki na biso baye kokende na bapoto papa donda abalaki mwana ya biso ya suka oyo ndenge awoti koloba nyonso awa. Atuka tozopesa Nzambe merci mingi. Nzambe oyo aza na likolo azomona makambo mama oyo asalaki alonaki yango nde bozomona ke meme lelo tozoya kosala makambo oyo nyonso pasi alonaki bien. Biso nyonso ndenge tozali awa tozala na batémoignage ya malamu lokola mama oyo. Bana Nzambe haleluya.
Merci beaucoup. Alléluia. Toleki na batémoignage tokomi na ntango tokoyoka lisusu balangi nzembo. Tokobanda na Témoignage TV nzembo moko, groupe na biso ya adoration nzembo moko.
Bandeko, alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez la colonne en beaucoup makasi? Tosengi na ndeko oyo aza na nsima s'il vous plaît oyo eza ndako na Nzambe akosenga na baprotocole babimisa ye libanda. Ndako ya Nzambe esengi limemia toza na ndako ya Nzambe. Amen, papa. Merci. Merci.
Alléluia. Tupete la kolo maboko, tupete la kolo maboko. Merci. Tolingi toyoka liloba ya Nzambe. Sokoyoka mantani pe limbola yango. Yango tozali kotelemisa mondei na biso ya buku ya lelo. Révérend Gédéon Jamba akotelema. Tabazo telema tobete la kolo maboko. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre sur Yesu maboko? Maboko alesimite na lobite tena Yesu maboko. Aso mo to la mo Yesu na ko tena bana yo na ko tena mo ko mettre Yesu maboko.
lobete nzambe lobi na ngai po ete Bible elobi ete nyonso mokili koleka kasi liloba na ye elekaka te. Mpo na kati ya liloba na ye nde eza solution mpe consolation. Tobondeli biso nyonso na kombo na Yesu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Tout-Puissant, merci. Pambaté non recebelemi. Oui, Seigneur biso koyoka maloba na yo. Tikete na ngonga moke oyo pe epesana biso ya koyoka mitema na biso ezala ya kofungwama ya koyamba. Pe matoi na biso ezala ya kofungwama ya kokotisa. Tosengeli te Seigneur molimo na yo nde ayeba na kolobela moko na moko na esika. Ete oyo atelemi azala rete instrument utilisé puissamment. Ete maloba na yo ezo esika na ndeko moko oyo aye na présence na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Ibandeli suka skete nguya na onde etambura na kati ya auditoire. Na tine te convaincre mitema ya baye oyo nyonso balingi bayoka yo. Na kombo na Yesu letolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Na kosenga yo oyo telemi s'il vous plaît soki okoki kovanda po tolingi toyoka liloba na Nzambe ekozala malamu. Tokotanga na kondima ya sika to mpe na Nouveau Testament na mokanda ya Galates. Galates chapitre 6 le verset 9 kino na 10. Galates 6, 9 et 10. Soki tomoni na kosenga na linia totelemi mpona koyoka maloba na Nzambe. Oyo aza na makasi atelemi mpona koyoka liloba na Nzambe. Merci beaucoup yoko oyo tosi. Mokanda na Nzambe elobi ete ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Alléluia. Amen. Le thème on a il a partagé la biso na pourquoi elle est là, topé na boutu elle est là. Pendant que tu es en vie, continue à faire le bien. Na mané sous. Pendant que tu es en vie, continue à faire le bien. Pendant que ça n'a pas bon, comment na kosala pour la. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Et si quand pour la outil qu'on soit versé oyo, mukana ya Galate, et ça demande pas de la combattre les sika. N'a yeba qui na ko, yeba ko consoler ma ta puta qui kati les sika. Et dans kati ya liloba. Mais pour comprendre le moment où était, n'est-ce que ça nous sommes sur des cigares. Il y a une idée dans la mission et ça remplit dans ma émotion. L'idée dans la mission, ça remplit dans ma souvenir. Et pendant qu'il est dans yoga qui va témoignage à notre maman Coco la mission. Et moi-même, je me suis dit que non. Ba témoignage à boye oyo moto nyonso azoloba bolamu ya mama oyo mama Véronique. Alléluia. Bien les soki no petra mutu pe na vie moyo comprendre douleur eza na bana na ete soko petra mutu moko mutu na vie na yo okoyeba douleur bana ne bazolela tona bandeko ne bazolela. Et lorsque d'ailleurs, la côte, maman m'a dit que na babelewa azolila ayeli bosotali photo azolila ezala misusu azotala na mituni bon ezala na yile mutazoli
Mais là, il faut rendre compte que ce sont des souvenirs. Alléluia. Bien écoutez une chose. Kufa elina kuombea biso vérité moko esengeli osimba. Oyo eza motu moko atakoki koevite yango. Lokola okoti na esika eza yo tini moto obongisaki mokolo lelo. Me nzambe nde abongisaki mokolo lelo mpo te yo oya na esika. Na ntina ete oyoka liloba na ye. Vérité ya liwa eza nini? Elikolobete bongo inase ya mokili oyo eza nango moleki nzela. Alléluia. La vie sur cette terre est passagère. Eza mokolo moko oyo moko akotika mokili oyo. Yo kotika mokili oyo. Nga mpe nakotika mokili oyo. Ye kuna kotika mokili oyo. Ata oyo ozoloba ozoloba ana oyo kotika mokili oyo. Pwete somo ene esika ya liwa ezolobela biso eloko moko ete omoni ndeko na yake yo mpe to na ye ezali. Alléluia. Et lorsque nazotala mama na biso Véronique koko ya biso lisusu na makasi te ya kozonga mpona koakomplir bamakambo mosusu oyo alingaki asala. Pour son temps déjà seleki lisusu na temps lisusu kozonga peut-être azalaki na projet, peut-être azalaki na un mot adili na famille na bana, peut-être ngasala likambo moko lisusu na makasi te ya kozonga lisusu mpona asala likambo wana. Alléluia. Gomane seleki. Kasi biso tozala bomoi. Nzamba za kwa konde biso opportunité moko za précieuse. Soko za vie, bien aimé nzamba pesi opportunité. Alors qu'on néglige opportunité oyo te. Pendant que l'opportunité c'est nini? Ya koyeba kosala bolamu. Ya koyeba kosala bolamu. Pour témoignage ya mama. Et pas ya bokilo na ye balobete na nosu bokilo te na pomande mwana. Kama solo ba ngamona milobi. Baba mama ya koyebi basalaka. Alléluia. Alléluia. Le savoir-faire y pour la négative pour ça pour l'homme. Pendant que nous avons l'occasion, en d'autres termes, cela signifie que le temps de faire le bien est maintenant. Le temps de faire le bien est maintenant. Ce n'est pas demain que Dieu est Seigneur Salomon dans le bois. Ce n'est pas le lendemain que Seigneur Salomon dans le bois. Témoignage de maman ne précision verset. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on va faire dans notre boulot, il y a un peu de psychologue. Ce qu'on va faire dans notre boulot, banda sikolo. Yesu kite pesa meno ya kokaba, kaba sikolo. So kite pesa meno ya kopardonner, pardonner sikolo. So kite pesa meno ya kopesa teno, pesa ne sikolo. Pour le temps, ba récupérer la montée. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien, tant que nous respirons, nous pouvons aimer. Et ça, c'est qu'on dit à un bébé, mais qu'on dit à mon père. Tant que nous respirons, nous pouvons pardonner. Il y a un bon yo sans milaka.
banamoni oyo nzambe azotiko kaka na pema me yo neglijaka te oyo nzambe apesi yo. Yo kanisi bato bakufi yo leki bango na nini? Bato bakota mabele oleki bango na nini? Na ete kote ya mama Véronique oyeka na ye sesili ata soki tomete azonga ya kosala akozonga lisusu te me opportunité epesameli yo oza na bomoi me yo oza na bomoi na ngongo nzambe apesi olingaka kopardone te oza na bomoi me na ngongo nzambe apesi olingaka kopardone te ntango nyonso epai na yo ozwama makambo nyonso kaka à la légèreté. Alléluia. Alléluia. Soki monge pesameli ya kosalela nzambe salela nzambe. Soki monge pesameli yo ya kolukelonga nzambe lukelonga nzambe. Soki monge pesameli yo ya kosala bolamu sala bolamu. Ya kokaba kaba, ya kolinga linga. Ngoma mosusu ezake oyo korekipele. Le jour ya malheur, ya force ça à susciter. Alléluia. Ceux qui n'ont pas jamais pour gagner par âme et par Christ, gagner par mot. Alléluia. Alléluia. Donc la vérité mon bon. Au lieu de mon pauvre Yaka, même le richesse est égalable. Ce qui coûte payer, même à Kamapano est égalable. Ce qui coûte payer, même à Tamipouka, est égalable. Ce qui coûte payer, même à Tabilamolo Préfiraka est égalable. Alléluia. Alléluia. Mais le bon serve accompli pour Dieu et pour les hommes, continuez de parler sur nous. Misala malamu yozo sala pona nzambe, misala malamu yozo sala pona batu. Yamone to banaka koloba na ntina na yo. Atalelo zate, toyoke te Véronique zate. Mais okiona ye azolo ba misala malamu pona ye. Ezala batebele basoba misala malamu pona ye. Ebongo yo, est-ce que bakoloba misala malamu pona yo? Alléluia. Alléluia. Maman, vous voyez ça qui m'a dit que sont les sommes présentes précieuses. Bon, ils ont poussé. Mais l'action, il y a ma lame et dit qu'à prêtre éternel. Ce que je sais qu'à action, il y a ma lame et dit qu'à prêtre, il y a une pena. Alléluia. Soki tongo etaneli yo. Nzambe alamusi yo. Eza nouvelle occasion ya yo ya kosala malamu. Tango lala kolamuki, Nzambe alamusi yo na tongo. Amonisi yo journée, eza occasion ya yo ya kosala malamu. Alléluia. Soki raconte moko okutani na mutu moko ezape occasion moko yawe ya kobénir mutu wana. Omoni maloba nyonso oyo bimisaka ezala maloba oyo ekoki koencourage mutu wana akende liboso elino ya koloba kaka mabe. Depuis yo bayebela yo munoko elobaka mabe. Alléluia. Bien-aimé, il y a mon Dieu ezali ko gaspiller tant on zambazo pesa yote na bakere. Ko gaspiller ngo zambazo pesa yote na badanki. Ko gaspiller ngo zambazo pesa yote na bakanda na mitema. Ko gaspiller ngo zambazo pesa yote na kosala mabe. Ko gaspiller ngo zambazo pesa yote na kosala kama kamweza na kutuma kono. Ko gaspiller mongana na makababa te. Ko
gaspiller te. Yaya. Bien belé. Minga matawa. Toba yaka. Papa sawa tei malade. Tei Jesus. Yekuna zo bavarde. Mais mokolo mawa. Oti mokolo mawa. Et comme la caille. A se retrouver dans notre hôpital. A luka basali. Baya kobonde la punaye. Mais baya et comment tout tard. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu et que tu as monté malade. Est-ce que tu rends compte makamune ko sali malobi? Mutu moko akali makamune ko sali malobi. Soki mama na biso ai makamune ko sali malobi. Mais alaka bo sama comme sous lelo. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ngoma mutu nzamba pression ko négliger ya moté. Kosana na mona buso bate. Ezanta moko za pression pour na yo et de bonki sanzela na yo. Alléluia. Yesa passer bonki sanzela na yo. Na écouter à télé ka ko exalter yo. Alléluia. Kufa ya mama na biso. Eli koloba. Eli ko enseigner biso était la grandeur d'une vie ne se mesure pas par sa durée, mais par l'impact qu'elle laisse derrière elle. Grandeur ya komo ya mutu. Grandeur et se mesurakate na neya umeli, mais et se mesurakane na ba impact makambo ya tiki. Tozo kaite mama na biso atiki soki combien de koko na kokolo. 70 koko. Soki na 30 kokolo. Et bon, oui, ma grandeur, mon ami. Alléluia. Et ça dépend de la somme qui va bien mon molaï, mais kasi bati va tracer. Mais ça va tout ça va bien mon pousser. Mais on continue pour inspirer par tout ça na bola ou na bango na seaboki. Alléluia. Mon frère, ma sœur. Soki lelo. Et ça là qui dernier jour il y a yo. Soki lelo ça là qui dernier jour il y a bon na yo. Ba ko témoigner pour na yo. Est-ce que yo linaka na motema moko? Est-ce que yo salela kanzame na motema moko? Est-ce que yo banaki kosala bien na motema moko? Est-ce que yo tika ba prince na mitema ya batu ya malamu? Alléluia. Pendant que nous sommes encore debout, je dis bien pendant que nous sommes encore debout, pendant que nous sommes encore debout, bien aimés, pendant que nous travaillons dans nous, pendant que notre voix, oh, nous sommes pendant que notre cœur est continuons à faire le bien. Et sa voisin, comment on a ça malade. Yogoza vivant, Manako il a davantage. Yogoza vivant, Manako pardonner davantage. Yogoza vivant, Manako servir Nzambe davantage. Yogoza vivant, Manako onde na davantage. Yogoza vivant, Manako sala bien davantage. Yogoza vivant, quand le temps vient où personne ne pourra plus agir. Soki mongane petit, yaya makasi ya osala oyo okanayi kosala osala lisusu te. Osalelaka mongana nini? Mama na biso apeli biso malamu. Misala na ye nde ezopelemwani. Soki azalaka mama mabele oyo kosala te. Soki azalaka koko ya mabele ye biso olinga kofana na ndako ekoko wana azalaka cor. Même ça n'est pas
même qui n'ont pas témoigné à madame Boulaye. Bana n'ont pas témoigné. Baba tu n'ont pas témoigné. Baba qui n'ont pas témoigné. C'est que ceux qui n'a pas continué pour ça Boulaye. À ton conflit. Boulaye. Voilà l'histoire de maman d'Orcasté. À Koufaki. Mais Batouka Kabasolo, maman a tourné la main. Maman a calmé la main. Maman a pambo la main. Kaka misala na ye. Mais ça l'a été. Donc à ça soki okozosala misala ya malamu nde okosala ete nzambe alamusa eloko moko mpe ya malamu na vi na yo. Soki ozosala malamu na bato nzambe akolamusa mpe eloko na bongo na yo. Ata libala ekufa ekolamuka, ata mosala ekufa ekolamuka, ata barelasio ekufa ekosekwa mpo molamu elamusa mpe eloko abien. Est-ce que tout le monde veut comprendre? Est-ce que tout le monde veut comprendre? Yekola kosala molamu kolinga kolinate kolinga kosala mutu mabe te soki esabeli oyo ya kosalela nzambe na motema moko lukelo ya nzambe kolapambola liloba. Tobondeli mostantu na Israel topamboli yo tokumisi yo po ya liloba oyo lobeli biso na pokwa ya lelo. Nayebi ete mama na biso mama Veronique azali koyoka mae tozali koloba mokolo ya lelo te, me yo sepeli ete nkufa na ye esangisa biso po ete toyoka mpe liloba. Ndima ete liloba oyo ekoka kobota mbuma na kati na bomoi ya moko na moko oyo alandi yango. Moko nsima ya moninga akoba kososola ete ya solo liwa ezali, ya solo tokowa, ya solo mokolo ekozala. Esengeli tokende korendre compte ya etinda opesaki na moko na moko. Ndima ete ozongisa mpe ebele bipai liloba oyo edini pambola biso baoyo toyoki toyeba mpe kotya yango na misala na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli. Amen. Alléluia. Tozali kati na culte d'action de grâce. Na nsima ya liloba esengeli topesa makambo na biso ndenge mama azalaki kopesa. Toyokaki na témoignage mama azalaki kotikala te apesa dime na ye ofrande na ye. Yango bongisa peut-être mokolo ya suka tozopesa ofrande ndenge mama azalaki kopesa. Tose rappele na ndenge mama azalaki kopesa ofrande na ye na kati ya litunga. Yango tokosenga na biso na adoration akomema biso na adoration ntango tozopesa ba ofrande na biso. Merci.
Tondeli mozalisi ya likolo mpe na se topamboli yo mpo ya makabo oyo bana na yo bamemi na kati na ndako na yo yango ezali na litomba po te tozali kokanisa lolenge ezalaki biso kobonzela yo elongo na moko kati ya baboti na biso oyo asili kotika biso na mbela na yo ndima oyo ya makabo oyo opambola yango osantisa yango zongisa penza ebele bisika yango ebili na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli. Amen. Merci Panda. Tokumi na ntango oyo tobondelaka mpona libota bana bakoko bazali kati na esika oyo bakoki koya kotusa na liboso po ete basali ya Nzambe babondela mpona bino. Merci. Amen. Amen. Soki bana bazali kati na biso bapusani bakoko mpe soki bazali bapusani kasi na limenya nalingi ete yo oyo yaki awa na ntina ya mama kolalisama na batémoignage oyoki na misala malamu oyo bakoko na biso bakoti oyo basala nalingi ete otonda nanu Nzambe na kobetela nkolo maboko okotelema
ezali eleko ya kohonore mémoire na biso ya mama na biso plutôt. Betela kolo maboko makasi, elema betela kolo maboko. Soki oyaki kolela mama ezali lolenge ya kohonore mémoire ya mama na biso. Beta maboko makasi. Masala musala ya Nzambe eza kokoba komonana de génération en génération. Amen. Baza bato babongi na honneur, azali lokola soda akufi kokati ya bitumba. Amen. Ebongo soki banganga Nzambe mosusu bazali awa, bango mpe bakoki kopusa na liboso tokoki kofanda pote tobondela mpona libota. Soki na ngambo kuna banganga Nzambe mosusu bazali bapusani liboso awa, biso bansa elongo lokola mutu moko tokotombola maboko na biso likolo mpe mingongo na biso mpona kobondela na ntina ya libota oyo. Biblia elobi ete il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Pour ya kosenga na nkolo abatela libota oyo aepamie libota na makama nyonso monguna akoki kobongisa. Nde na nsima papa surintendant akobondela mpo ya kosukisa eteni oyo. Banganga Nzambe totomboli maboko likolo mpe mingongo na biso mpo ya losambo. Seigneur Dieu, Nzambe na nguya, Nzambe na bikamwa, mokonzi ya likiba konzi nyonso. Toye liboso na yo na butu ya lelo mpona koloba merci. Nakopesa biso baboti eki lelo nkolo na bilembo mobembo esuki na misala manso oyo basalelaki yo na kati na lingomba, na misala nyonso oyo basalaki kati na libota, bipai na bipai oyo bilembo ezali kokontinue komona na kino lelo. Tozali kopesa yo merci, tozali kopesa yo merci. Wete yo nde ozali mobundisi malamu oyo aza na makoki ya kotia kimia mpe kopesa kimia. Tozali kotika mowumbu na yo oyo atiki biso moto yebi ete yo lobi bao bakufi kati na nkolo bake alibela te, bake kopelema mpona kozela misala na bango ekokakola na bango ya malamu. Nzambe na nguya, Nzambe na nguya, na butu ya lelo tokabi yango na maboko na yo ete nkolo mabongisi manso ezali kopesama eyeba kokokisama kino tokozongisa mabele na mabele. Etala libota monene oyo etikali epai wapi bamosusu bazali awa, bamosusu bauti musika, bamosusu bazali na kozela mpe ntango nzoto mpe kokoma esika bango bazali. Nzambe na nguya tosengi yo ete présence na yo ikamba libota oyo mobima, ikamba libota oyo mobima. Bana
bakoko mpe génération nyonso baoyo batalelaka yo bayosamaka soni te baoyo batalaka miso na bango epai na yo batolisamaka toujours na esengo po ete yo ozali obundisaka mitema na baoyo batiaka eliki epai na yo. Pambola libota oyo kobiba, pambola mayemanso ezali kobongama, pambola lingoma na ye epai wapi nkolo asalelaki yo musala kino lelo ezala génération nyonso ezali kolandana baza kokoma koya musala kimia na yo ezala kati na libota kobanda lelo mpe libela na libela na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi mpe mobikisi na biso. Amen. Merci bakoki kozonga. Na yebite soki mutu moko alengelamaki na ngambo ya famille mpona kopesa programme lolenge ekozala lobi bien ke toyebi ete or esengeli ekende. Soki ndeko moko alengelamaki mpo ya kopesa programme, okay. Na yoki ete eza na bato babongisaki ba germe de fleur bazali, soki bazali tokoki kozwa bakombo mpo ya kodepose ba germe de fleur pendant que tozali kozela moto azali na programme. Merci. Tozali kobenga bana 12 baoyo balengelamaki na germe de fleur na bango mpo ya kodepose pendant que bango baza kopusana mpona kohonore mémoire ya mama na bango. Tobete likolo maboko makasi. Merci. Zambi apambola bango kolela. Merci. Namoni mutu aza na programme aza kati na biso, il faut avancer. C'est papa. Avancez, papa. On peut sa programme. Protocole micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Le programme se présente cette fois-ci. Je pense que tout le monde connaît que
la grand-mère va être enterrée à Webonia. Alors, les corps doivent quitter ici à partir de 4h du matin vers l'aéroport. Et le temps de consolation, je pense que tout le monde va distribuer quelque chose à manger à partir de 5h. Maintenant, ok. Ça sera maintenant parce que à 4h déjà, les corps doivent se diriger vers l'aéroport. Merci. C'est ça au moins le petit programme. Merci beaucoup de mettre les colons en place. Na yoki ke Webonia TV monde depuis bazar la germe déjà na bango bazar déjà prêt. Merci. Toliki kola kisana bino boye ya botozo a libone ya suka. Na loboko na ngai ya mobali awa. Toilette ezali na simawana soki mutu alikia se soulager. Na lingi kobeta sente na aspect moko. Ata tozali na kati ya chantier ezolongola yango ndako ya Nzambe te. Tosengi na mutu nyonso, suivez-moi bien. Tosengi na mutu nyonso limemia na ndako na Nzambe. Tozape na mibeko na biso na kati ya église. Soki otosi yango te ekotambola te na biso. Toza kolela mama azalaki mutu ya botosi. Azalaki kotosa Nzambe, azalaki kotosa pe ndako ya Nzambe. Soki yo kotosa ndako ya Nzambe te, ekotambola te na biso. Amen. Merci totelemi likolo, ebongo tokozwa lipamboli ya suka na papa Suretana. Totelema. Yo sopona. Alléluia, Dieu sopona. Okondisa mitema yodo zali na maloba oyo ekoki kati na bomoi ya bato yango nkolo na bilembo présence na yo ezali kati na bomoi na biso butu oyo mobimba mpe lolenge nzoto ekokende okoakompagne kino na domaine na ye ya suka. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eteni na biso ya yambo esili, kasi tozali continuer na service kino na tongo. Merci. Bye. Yeah.
Mira,